bomi entreprise na yo boye makambo na entreprise yango boyo la leader a la fufuna ba danseuse na voyage yo mona makambo eleka na bokeso po batebele balinga koyebisa bino te nga na esala bino tozomona baokese wana kaka tolati tv ekoya kofinga tosufaka fort nga na esala bino vete longola bajibe baventone longola f victime longola bajet set baokeso etikali oyo eyebi te tosimbisaka bamituka bamakambo obeta kaka invitation ekezwengi yo moni leader ye moko azoteka baplace omwa pena moto aobeta na Hilton na ville wana table moko 2000 ye moko moto azoteka bamesa tosufaka fort ovanda pena prêtre moko boye masa moko afingaka faire fort na tv aza na ndule moko azobenga vie demesaka etikali tali o na ye pe ndenge moko ya biso nyonso tosufaka na biso me yo yebi kaka miso makasi ndoki te songa natalaki na no video na nga mpe neti boye mpo baanimateur carrière na biso baanimateur na ndenge carrière solo ekenda mosika te recule pour mieux sauter bato ebele lelo baofinga nga dans 5-10 ans baoyeba yango asalaka boye lelo pena bofinga mokala fere je ndimi nandimi pena nandimi mwana mosala de padre nandimi André Kimbuta kutata mbimba banda osapa mwa moke komone rais bonga nde lidaka welela fufuna badanseuse na voyage tozomona wa makambo eleka na bokeso po batebele balinga koyebisa bino te nga na esala bino tozomona baokeso wana kaka tolati tv ekoya kofinga tosufaka fort nga na esala bino vete longola bajibe baventoni longola f victime longola bajet set baokeso etikali oyo eyebi te tosimbisaka bamituka bamakambo obeta kaka invitation ekezwengi yo moni leader ye moko azoteka bapla ale parmi bana papa nanga bota moko na biso abima lichombe parmi bana papa nanga bota moko na biso abima lichombe me lichombango matumboli awa atikaka te lichombango atumbolaka bato po bakotelaka ye yakola kofine te koboma ye te okomema no ngambo tika ye bakola bokipe ye te okomema nde ngambo tika ye yakola kosimbe te okomema no ngambo toza awa rendez-vous le 14 mars avec Nika Boronina le padre moto ya mboya mukolo mikolo idéologie ezalaka ebele ya makwiti ya fere olia ondima te ebele ya bilamba ya fere olata ondima te o lelo mpo okomi kozwa mwa 100 francs okomi kofinga jésus ozalaka na yo très impoli ngai ye ozalaka na yo très impoli po nini ozalaka bongo pepe na ndako afere ovanda lelo okomi kofinga ye pepe makwiti ongula na ndako ya jésus pepe bilamba le padre akabela olata ondima te o ozalaka na yo très impoli ozalaka na yo très impoli poni rendez-vous le 14 awa na boîte de Johannesburg tozali wa Cape Town dezeza mabele dirma bana mabele bana Pretoria bana mabele mingi kolobeza te mokonza mboka azalaka moko na mboka Jésus de Niance le padre papa iya après wana le 24 mars tokutani bongo na 10 na kati ya Grèce bongo siko le 4 nde place imbusa mabezo ya sende siko kuna na koyoka te aibo
musique et l'équipe bilanga na passé Ferregola kosaki te yango tokomi komona lelo bato oyo baya na idéologie ya koloba kino bango babetaka 58 concerts par an 2026 oyo ata concert moko te babeti siko Ferregola oyo balobaka na biso ke aza na calendrier te aza na baadresse te ya kobeta aza na agenda te ayebani na baambassade te mpona kozwa visa mpona orchestre na ye me lelo ye nde aza na 4 événements 5 même événements à l'international. Abandaki na Gabon. Abete biso concert na Gabon na mois de février. Na mois de mars, abete le biso samedi en Afrique du Sud. Après Afrique du Sud, on na Grèce, na ville Athènes, abete sous événement. Après on a le 4 avril, akiti na Accor Arena. Aki obete le biso kuna. Après Accor Arena, on na Londres, na Copper Box. Siko bino bato oyo boza komebeta toloki binonde bokoka tuna ndole siko boza na capacité lo na 2026 ndenge nini eza mutuna onga na tuni parce que bo suisa biso matoi boloba na biso ke Ferregola akosalaka jamais loko na musique congolaise faire za limité ndenge industrie musique ya monde ya lelo Ferregola ni ko se conformer na ngote Ferregola sa loko te or na 2022 Ferregola za premier artiste congolais oyo ayela biso concert na album oza na CDT album na epo yoka yango il faut kotaka na plateforme digitale en ligne ndoko yoka Ferre mais bino bino non Ferregola industrie musique lelo Ferre se conformer na ngote ça ce n'est pas ce qui Ferregola a amené de trop cher oza na musique na biso te na 2023 tant Ferre ki na stade de martyr Ferre biso na concert à live streaming on ezaka toujours ba innovation te Ferre nango on a sous conformité industrie musique combien Ferregola gagne na streaming na ye tango obeto ba concert mais vous bozo ya kawana bozo négliger faire bozo diminuer faire qui fait ça la musique te or ce qui fait mibenga ya mukolo parce que atiki ba prêtre o ezala musique oyo bato mususu bakoko sala ngote mais ya sali yango lelo boza kokoka te bozo ko luka surtout bo anéantir faire mosoto programme ki ba numéro 1 obiso to vivendi de mutapesa biso contrat tango batuna monsieur Isidore Baganja directeur ya GZ la francophonie vivendi apesa bato contraté c'est que obeta ya ofele mais siko ne bafuta Ferregola na mois de janvier bokota likunya bokokate Ferregola tolinga yo parce que oyebi ko réclamer mbongo motoki na yo oko travailler dans les mille il faut travailler ou réclamer salaire na yo tout travail mérite son salaire. Ferregola félicitations à acte au salaire ou réclamation en public et fouta yo parce que basé bilé basala ba réclamation publique et fouta ba ngote mais ya yo et fouta lelo surtout tout la ba concert obetama celui qui gagne mira ba concert za Ferregola za artiste indépendant banze bona et tout eza propriété privée na yi parce que Ferregola na label na yi Ferregola production Sony Music azaka vendeur na ye distributeur na ye allez-y voir l'intelligence Ferregola zanango atangate mais azana intelligence kozala artiste indépendant a collaborer na mutu mais non pas te ki ateka œuvre apesa bato na œuvre na ba e comment ya bango exclusivité mais ya pesa ka nebi nango pour distribuer so amono ki bokokite a retirer contrat zuba nzembo na ye c'est ça l'avantage ya ozala na Ferregola wana mais siko ba artiste na bino ba wodi bazala ba artiste majeur quand l'artiste majeur c'est bien mais kuna bazana la difficulté parce que ba kokite ba zumi visibilité mais elo ezate comment fait-il yo mutu sumbi mutuka otile biso mutuka na story ozana katite mutuka ya yo il a fallu ozana kati to mona yo to na story ya Ferregola tango simbaki Rolls Royce na ye bobenge ngo ya kolwezi to ndimi mais Ferregola banotomba ona kisasa to zumuna ngotile lo frère zo rouler na ngotile lo nakati ba blagam na ye mais ba publicité ba vinima na ye auza na kati auza na publicité ya bino boza na concert na Stade de France mais to moni skate na kati Rolls Royce bino sikana bofa na kati bobo to za na concert mon hotel na Stade de France to moni angote ozo mona ki belema de différence be ndisi déjà zo mona na kino boza bato lokuta poto yiba beza mutuka ya bino bosombi tant to mona ozo rouler na kisasa là on va certifier oui eza mutuka na bino mais ceux qui ont roulé na kisasa te matalana to yebi bino boza ba patron ya lokuta musique etambolaka sur na lokuta te musique eza oyo il faut la automatique eza la communion entre
artiste na public na ye mais ya bino comment que soki ba fanatique ba ye kotala bino na concert il faut fanatique bima atoki il faut bima lembi bima mungo kauki mais mi concert ya Fergo tango zo kende ofanda kandi ozotala oza koyoka donc oza très attentionné pour comprendre Fergo sur scène mais ya bino eza kiboke bobandi soko force bino boganga ganga kai non ya Fergo ki ngofandi na yo ozo se filmer ba son wana ezokota à l'aise ozoyoka douceur mais ya bino moto ake concert azo se forcer po bamona kino alingi artiste non soko olingi artiste na ntango ke concert na ye ofandaka poser ozotala ba technicité asalaka na studio ozomona omona ndenge nini asalaka communion na ba nzembo na ye wana ozotala na public siko bino bozanga biloko ya bongo te ezalaka siko kotala biso guo na biso toyokaka siko yango esalaka bino pasi esengo na kozala nango nayebi te ndenge okolalela nga na butu ya lelo suki ya moteko otelemela nga na butu ya lelo yaka nazopela yo mai olalelaki tikwala kajuema libakwa bolingo babetaki bien talama nga na lelo oyo nakomi oluka nzela love nakomi ozanga na baplaisir kebana esika kotya lokolo yaya mokili eleki mingi mabe o birakoma pirate o baami bakomaka baenemi oyo kamarade akomaka na yele pase ntango ozovivre ezala nekenge Fredi Ndongala irlandais yango fera mbeli wana ntango ozovivre ezala ekenge bokolia bokomela sekele na yo bomba na motema chacun pour soi Dieu pour tous Fredi Ndongala irlandais noir sadiki bolia na bino bomela botonga singa fami ebenda na kekata na kateo sokolingi oyeba bafami ya moto aliboma beta ye o tozokisa ye o okozwa makambo na leta ye okozwa makambo na leta sokolingi oyeba bafami ya moto aliboma beta ye tozokisa ye okozwa makambo na leta sokolingi oyeba bafami ya Firigola finga ye tochola ye towanga na miziki na ye okozwa bagolwa deva yo